donc tozana kala milelo lokola ndenge milelo ya mai biloko nyonso to tosalaki na minute oyo tozoloba boye eza mawa pe pasi. Mais tosalaki na émission présentaki biso ba bilona oyo ezobanda ya 2 semaines olakisaki biso bilona ya 2 mois bon nyonso tunde tozoloba boye perte sur perte mai ye inondation eyaki wana ebomi nyonso nde tozoloba boye donc totie bakisi tosombi bakisi totie bapompe ndenge tozwa mwa rendement nango komai nango mpe kitoko tokomi pre ya kobuka mpe une semaine tobuka mai eye ekoti ebebisi nyonso tozoba boye nyonso te eza ya kokufa nyonso eza ya kokufa loka eza pasi mingi mpenza. Est-ce que par rapport à la découverte okolakisa biso babiloko yango? Très cher internaute, au regard de toutes les réactions optiques qui a fait de vous recevoir cette tranche des magazines agro-business. Et nous sommes précisément dans la commune de Massina, na site agricole pour Malebo Massina Rai. Donc Massina Rai, toza Malonda D, bloc Malonda D, la fois passée. Tu sais là qui vient d'émission par rapport à Mambo Italie maïs, tu le bel qui maïs local, tu le bel qui culture, il y a semoule toujours na pour Malebo Massina Rai. Toye suko yamba ndeko polin au ban poto beaucoup mandaki belé par rapport à l'émission na ndeko polin à live donc ndeko polin à live yé vraiment toye na nous toye écouter na makusa donc ndeko polin wana à plein chantier donc yé wana ndeko polin to meka ko solo la na yé par rapport il y a légumes parce que nge oyo yaki inondation yaki ya njili ebebisaki presque babiloko batebele même bien matériel même na kati agriculture Malonda D après avoir arrivé il y a inondation wana départ nango nini esalami awa na Malonda D par rapport ya baloni bilang voilà pas trop de commentaires dans nos micros ndeko ye wana tokosolola na ye. Voilà, donc poser le micro. Ok. Voilà, mbote ndeko. Bonjour ndeko journaliste. Tomonyo lisusu Grand Paulin, balobi arrivé à inondation eyaki BBC babiloko ebele. Na puna Malonda D na kati ya site agricole plus Malebo. Bozandenge nini? Peza donc tozana kala milelo lokola ndenge milelo ya mai biloko nyonso to tosalaki na minute oyo tozoloba boye eza mawa pe pasi. Mais tosalaki na émission présentaki biso ba bilona oyo ezobanda ya 2 semaines olakisaki biso bilona ya 2 mois bon nyonso tunde tozoloba boye perte sur perte mai ye inondation eyaki wana ebomi nyonso nde tozoloba boye donc totie bakisi tosombi bakisi totie bapompe ndenge tozwa mwa rendement nango komai nango mpe kitoko tokomi pre ya kobuka mpe une semaine tobuka mai eye ekoti ebebisi nyonso tozoba boye nyonso te eza ya kokufa nyonso eza ya kokufa loka eza pasi mingi mpenza. Est-ce que par rapport à la découverte okolakisa biso babiloko yango? Bon, nakoki komonisa bino ko ouais totambola balandi ya fantastique info télévision ndunda oyo komboye ndenge nini mai ya ngwele wana eyaki wana mai ya njilo ekotaki tala misala esali oyo nyonso tu biloko ezalaki awa oyo kutu na repandre na tie mwa pépinière ya ndunda wana toluka moye ya position na totala na nde nzambe akobongisa kaka yango oyo tala mosala tofilmaki ya biloko ezalaki kitoko biloko nazo biso yango oyo tala biloko ndenge bebi tala ngwele tala misala ye esala
Babiloko oyo ya 2 semaines de tozwaki yango awa. Biloko ya 2 semaines yeyo biloko ya 2 semaines yeyo tozwaki ya. O tozwaki ya awakende 2 mois. OK 2 mois. Po bando buka. Biloko ya 2 semaines yeyo tozwaki ya. Tala nyonso yeyo. Yeyo nyonso yeyo aza déjà ya kobeba. Donc yo tozwaki ya 2 semaines yango. Donc nyonso tout tosalaki eke 0. Là tozongi na oyo to filmaki oyo to baki kokisaki 2 mois pa to banda kobuka. Tala misala ngwele asali. Awa donc moyen za lisusu te. Tokomi kozela kaka presque ti ba juin nde to bandi misala. Awa tozaka kotala kaka kobonga. Parce qu'on a habité après avoir koya ya rivière Njili. Est-ce que miko nango kokaki ozaki de na terre récolte nde inondation na e kokutela yo to e bandeli ya récolte na inondation na e bomelo biloko na habité mais comment expliquer bandeli ya récolte te. Tokomaki poe pa tokoma na e bandeli ya to bana ko récolter. Ngwele kokuta yango après 2 semaines pa to bana ko récolter. Ndo monita ngwele ya koti ma Njili ya koti abomi nyonso to tikali ko se trouver te. Atane eloko to tikali ko se trouver te. Bozomona ka be mitu ezate. Zomona mama makati tekela mitu ezate. Ma yanzali timeli ma imoracide. Ezase koti eziki se tumbi ekei. Ezali peka 2 jours ekei. Yango moni biloko tikali na position. Andoka tozo senga na bakozi. Bome kote la biso shit yo. Donc ma yoza ko tokisa biso na façon moko tala misato sali to ko se retrouver. Que il laisse rappeler moi famille, laisse rappeler moi population. Mais tala na minute. Voilà, les autorités, vous les diasporas congolaises et congolais, par rapport à la découverte, tu habites sur Tokolo Bandengini, mais vu qu'ils ont chaîne, ils ont des missions, tu as l'excellent tu as l'excellent Boutalaka. Mais par rapport à la découverte, même vous, les gouvernements congolais et les diasporas, vous avez belé bossé bazana maramba bilanga, et belé bossa kabilanga, vous avez bilanga désolé ça monde. Bocha misu na bino ya bilanga, babi site o eza site moko ya monene makasi. Site où les espaces non exploités, boya bo exploité yango et puis tala ba conséquences au bande ko kutana yango wana eza à part ba diaspora, à part ba sali bilanga. Attaque directe dans le gouvernement congolais. Makambu ya boye après avoir arrivé à inondation, même si libanda ya cité, est-ce que ba sinistré nani déjà l'état à récompenser déjà ba sinistré nini ba perdre ba bien matériel na bango na bandaku partout pourquoi pas dans site agricole boko la musape bo pesa ba semence bo pesa ba rosoir bo pesa ba motopompe po ba sa bilanga nini baza na valeur baza batako valoriser to bengi bango ba professeur. Pourquoi? Parce que bazo enseigner nga na ye azo enseigner nga exact tel pour nga na koyeba te po na sa di domaine te. Et pourquoi pas vous botinda appeler au monde en cadre ya fantastique pour normatisa le kumu ya gikiti ya mboka na biso na le kumu ya fantastique ya fo télévision ba o botala ka biso bo pesa so confesse pe fidélité na bina mtunyo tuté oyo aza partenaire ya fantastique ya fo télévision benga contacter fantastique tuna mambasite agricole bato baza posa ba semence nini ekosala bien et ça la bien eza moko ya ba critère pourtant to tambolaka baza ba professeur akobo ya popesa maele il y a pesi maele pesi combien baza ba professeur pourquoi ba professeur mutu ayebi parce que na Congo mutaleki mninga maele azate so lenga français ngaki Congo soko apprendre nga français nga na ko apprendre ki Congo soko apprendre nga chiluba nga na ko apprendre ki Swahili siko nga na za maele mutu te nous sommes égalité tous égalité mutaleka mninga maele azate c'est que total mission na agriculture tia mosolo fantastique info télévision soki kiti ndet na ba site batu bazala moi motivé biki bato so baye réaction yaka depuis toloba où sont vos réactions même ba diaspora même banane où sont vos réactions donc c'est vraiment catastrophe les alliés vraiment donc les alliés vraiment mabé il faut que zong samisu na biso na gilkiti ya Congo voilà ndeko hoyi ya ndeko Paulin malgré tout babiloko ekufi mais tozomona moi ba etesel etikali na ebité est-ce que au moins o etikali oyo par rapport ya moi
moi ba triage aux sala MP ozo se retrouver un MP to le lengeni et le côté si on a se retrouver que les hommes et le côté en tout cas il y a rien pesant il y a rien du tout rien aux hommes tu gars biloko mo ya kolia ka c'est ça les hommes chimboki aux hommes fufu tola manette tola mi moi fufu wana moi ndunde c'est ça le tolia moi wana musale senga ka fokolia. OK et bongo ceux qui zaki ozwaki mbongo bato c'est ça le problème nazada ba nyonga bato bakila nanga na bango ba mbongo nazada na nyonga ya pepe ya ba 180 000 nani wa 180 000 pona devoir ye na nga devoir na biloko yango donc tozo senga na bakonzi anduka bo mi hotel ya biso nana boya bocha biso po bo pesa biso moi ba idée bo pesa biso moi moyen de financement pas bo to se trouver ndengeni ministre Agilkiti ministre à pêche et élevage où sont vos travail travail na bino za wapi travail na za vendre na bureau ba nomé bino pour na sa musala depuis bobanda musala o bo moi de ministre na Agilkiti la kitia nanoté bo mona ministre à pêche et élevage abete na nanoté boza wapi bo ganga ba ministre boza wapi inondation c'est la ministre faya moko akitati le teratala mais le côté baza wapi ba ministre baza wapi baza na ba bureau réalité ba ministre bo vandi na ba bureau bo vandi na bino awa makambo ezo salema mamba mabe ezo salema ba sinistre boche bango wapi ba sinistre boche bango wapi et puis bato abilanga ba professeur bato bazo liesa mokili botiki bango wapi par rapport inondation yaki bebisi ba biloko yo la so nzali coach yo ti kuna ba gombe place bozali hein yo ministre olia matembelete yo ministre olia ndunda te yo ministre ebisanga so lia légume te ngali araba ba viande banini hein bolia kango parce que tant bolia yango bolia ba gombo bo demander pourquoi pas beaucoup valoriser yango ni boyo ba tio ministre pêche élevage site agricole yamba atam ko moko te hein yo ba tio ministre kilti ya kilkiti site agricole yamba atam ko moko te et vous voulez quoi hein vous voulez nous tuer ou comment alors esabienté par rapport à découverte toyeka to laksabino après avoir inondation malonda de na kati ya poule malebo azaki inondé a BBC ba biloko batma etumbi vraiment lokola side BBC ba biloko ndo monde de quoi réclamer en tout cas eloko eza lisusu te par rapport à mayo yaki selika 2 jours et na side na ba microbe et voire même ba personne humain na mnichoyo secteur au mobimba fumusuka mbimba ezali na maladie moko incroyable et puis na demandé mbala moko na profiter na sa vidéo ya ko signaler ministère à santé donc ministère à santé délégué besoin de santé ba kitana fumusuka kwanti na ba site agricole ba maladie moko eye na ndenge ya diseki ezo biso ba mbuma ezo pesa mikusa donc ba maladie wana ezo pesa ba fièvre par rapport à mayo ya kyo bovanda ba bureau te bokita sur le terrain na quartier Fumusuka na yebi ke fantastique info télévision etalamaka partout même na ba konti balanda yango hein bovanda ba bureau te bo délégué ba zone de santé bakita sur le terrain par rapport à découverte ba aider population congolaise so le longa na tozate na oko diriger nan ki bokonje sengaka o commander oza na commandement soki le longa na zate na kufi ya kufi ko diriger nani o diriger ba nzete esengi mutu nyo to azala mutu amtaza expert na o nzamba selai soki tozate président osa bilanga te article bilanga basala ndeni so tozate o ministre yo osala nini mais eza nini yango eza nini na Congo eza nini eza nini na Congo yo eza nini tika tobela bino eza nini bino bato bozanda eza nini et puis vidéo naza poser talem na bi vidéo naza poser talem botika so ba distraction ya papa to basé na marambo etali social to simba social pour population ezala bien to simba social pour ben civique o lelo ba brigade ba mokata maboko eza travers ani marque de social hein l'état comment l'exploiter
exploité ana poule malebo exploité bani eza tia ba jeune hein voilà maloba na suka directeur Paulin to bandenge ya ko clôturer magazine am som quoi le en tout cas monsieur journaliste na sengi yo merci mingi mais maloba na suka yango to senga kaka soutien pa ba konzi batala biloko ndenge bebi biso to futela ka bandako tozana bana batangaka tolesa bango kaka totangisa bango kaka na biloko tala ndenge bisiko tokosuka wapi en tout cas tozosenga pa bakonzi boya botala na situation oyo bomeka kotia biso bomeka koyede biso botia biso mo maboko soki boye kaka eza pasi mpe mawa en tout cas nasengi na bakonzi botalela biso merci mingi. Voilà, nous sommes presque à la fin de cette tranche de magazine Agro Business avec votre humble serviteur Bavon The Best, l'homme de la découverte, Nanten Moko, Fantastique Info Télévision. Merci à toi mon coordonnateur Lucien Bokite, notre docteur, toujours dans les beaux. Merci na Simbaki Caméra pour nos bimisanga liboso na bino na lobela bino. Na pesa bino ba information, pe na laksa bino ba découverte par rapport à l'actualité sur le secteur agriculture, précisément na Masina Petro Congo na site agricole pour Malebo Masina Rai na bloc Malonda D. Ndeto yambi ndeko hoy. Tout le monde ni bongo. Mbala sima. Merci.